Venjora fingi ba mama Château Rouge oyo basaki na Château Rouge oyo ba fingaki wata na so bango bien na fingi bino ba mama na bino ba tufi na bino mama uto finga yo wa tout à l'heure na ino près na fingi bino obo fingaki wata boze loko te boko modiri wata ne loko moko te kasi bolobi wata sambusi basi bo finga ba mama na surtout ba saka pour note pona ndima bino bata poto o bino bo finga wata basa mibali ko tsasu kodi na téléphone na hote pesa papa kota WhatsApp akota Facebook na yo po bino batu malamu. C'est la vie ya moto na tembe ba monyango prison quotité na lobaka ka libanga les une de ketsaku ko sekate biso nyoso ba téléphone so sa problème zini musicien mon côté au téléphone ça problème akata lai musicien mon côté o azata libela mo na ta téléphone était akata lai maniga bi pipi maniga bi monango ah maniga ko mona onderi yala na wata kolobani yalo bane ka lobi na e oh lobi ni ka lobi na ya yete tala vidéo wana bien o bato wata na ordinateur ndenge baso balancer ngo maniga bi pipi maniga bi monango ah maniga ko mona onderi yala na wata kolobani yalo bane ka lobi na e oh lobi ni ka lobi na ya yete tala vidéo wana bien o bato wata na ordinateur ndenge baso balancer ngo. Merci beaucoup na batutu bolinga razini kumbi papa veri merci beaucoup na batutu botala rabiso Blaise Nteka le Bogard de Stuttgart Maïza de Breda mutudi moi mutudi Ker. Merci beaucoup na Paul Venture Mafouila. Déjà les 33 oyo balobi Kofi Olomide Nino Olobi les 33 hein okay. Non, pardon. Toge il est 33 T. 33 ans à quartier latin. Et ça les 23 au na Brazzaville. Les 23 au na Brazzaville. Merci beaucoup na Mireille mon mene. Balo tu ba doa bio zini kumbi mutakari na makasi. Po anini amba Vienjora. Oh Vienjora fingi ba mama Château Rouge. Oh Vienjora boye, Vienjora si guerre. Lokola Vienjora mutu nanga. Des blessures à mutu nanga. Toi na bandala na même no lelo Vienjora to omega ko solo la Vienjora boni wa ze kazini kumbi Vital Kamere Dirkaba motema mida Chachir mokonzi ato na banda na Paris quoi na ko tala grand sœur na Jani Mungu balobi Jani Mungu na Kinshasa grande sœur Jani Mungu déjà qui na Kinshasa donc mabele déjà donc tozawa alu kapé boutique amnene ka ana bandal na Paris 20 jours à Zabia l'autre mercredi le 23 novembre samedi 33e anniversaire ya quartier latin à Brazzaville na Olympique Palace et ça là 10 000 francs CFA âge à Jésus et ça là quoi donc ma fan tout linga Kofi Olomide donc au mix surtout wana Brazza au wana poton bokitaka Brazza au wana Brazza bosaka wana o linga voyage c'est là pour les événements et ça là via Tchango na Brazzaville. Babi via Tchango na Brazzaville na Kanda par rapport au nez bakanga qui ba menacer qui vient na ba jarmo boy fallait pas et ça dans le programme na 33e anniversaire ngai za na Brazza depuis l'année passée alba gango ya mbalo to fetango na Brazzaville mon père mo connait déjà qui tcha ça déjà au vient genre leader américain soda makasi quoi watande tembe Kisinjora commando nga général te commando kaka ya tembe ya wata ya makasi omoni wata bimi ayamio akole yo na nzoto abina ka merci na osali poni wa porter parole à wata toni to comprendre te pas wata za nani nazana pour nous soutenir ngama Kisinjora nazana pour nous soutenir wata de A à Z pour ni ga wata na sepelka na wata pour la moni ba jeune tout on azagi na bango non muto solo bel ko wata zate wata kabelanga ba million te et le roté mais ko solo ka bien respect kaka ba leader monsieur zako ko tela ndaku na ye bano vanda ki bana yalala ki yoro vanda wana to aki 8h 17h na zo bima yamba wata Kisinjora zana a serazana abimi mbala moko akota salo ko yo vanda ko ete donc makamozaki makasi ba jaloux baleka ki trop na ba musicien ba jaloux ba sa ki trop wata ki ne prison vraiment na yebisio et salamate na RDC nous te continuons ta prison makala ki na mutuka ki prison
Et comme il a balou. Comme il a balou qui tinde dans da kunae. Et zalate chauffeur wana papa Thomas Lobi a sali 28 ans la makambo no carreau et tournate. Dans le carreau balukate. Et il ça que Richard a très fort na mboko. Tolobani que justice na biso et c'est musala malamu to mabe. Et c'est musala malamu. Na suka ba comprendre. Oboke tinde ndenge nini. Boke ko tinda e ndenge nini. Po sali nini. Ponga lobaki ah bakangi wata bongo mimi. Bongo mimi. Vous comprenez? Donc il y a un pour héritier wata bajalu baleki trop baso ba voir Naomi ba bimisa lelo ba vérité bimi ngana biso ko na émission Naomi mo pe alobi bazwa ba photo on a mabota débat na trois bana tala lelo bazwa goro moko boya mabete ngama ba biso ngana wata na mokili basangisa sote vidéo na ebiti Oh mais babi ya wata ya wata te est-ce que la wata te et ça wata te tala image wana bien bazui image musu basangisa ya africain moko boye ba komisanga lokwa ya wata bora wata la bongo takala tuli ba petit tout bala na wata yo mona bora wata tuli nati abi wana yango te ala na wata nati natela na wata abi ala na maison mère oui nati wata yango te abi yango te batutu yango te wana batutu abi bora wata otenga mandenge ni tenga maboye saka bongo te yango sala bongo te de blesse yango sala bongo te yo monango ya bina bor na noko pena do ya ba noko fuma moronda pena mobali wa biloko wana bazu basangisa robike tango lo beba au nom de Dieu et ça ya wata te et ça ba sala tricage tala bien ba sala tricage moko le ka wana na vidéo yango ba ko image ya gilet za ko liambanga ba betisa okomi ya wata te wata ko sala est-ce que toke peto zonga venjora ba mama Château Rouge au fingi ba mama Château Rouge venjora fingi ba mama Château Rouge oyo basaki na Château Rouge oyo ba fingaki wata na so bango bien na fingi bino ba mama na bino ba tufi na bino mais moi auto finga yo wa tout à l'heure na ino près na fingi bino obo fingaki wata boze loko te boko modiri wata ne loko moko te kasi bolobi wata sambusi basi bo finga ba mama na so tu ba saka pornot bo tala ngona ba telefone bino bo sepela kati bo so ba prise wana ti po porno pesa so biso so soif tato ba bolingo fotaka porno bo finga ba mama tu ba saka ba porno bo finga ba mama tu ba saka ba porno ba papa tu ba saka ba porno si ba porno na bozo na telefone na bino pona ndima bino bata poto o bino bo finga wata basa mibali ko tsasu code na telefone na hote pesa papa kota ka WhatsApp akota Facebook na yo po bino batu malamu yo be papa tikela mama telefone sima mama tikela papa telefone sima code ala sute po bino to tala sko bilone za na kati wana yaya mama ko sala mour na telefone e ko sila kateti mukile kufa leki nanga capitaliste sana Luanda abiyanjora kuna bino bozobe Richard Sambwe ngawa naza ko sana telefone moi sanga za na France na ko sala aso na capitaliste tumba beta Facebook capitaliste tumba e ko sila nango te eza monde des réseaux sociaux etanga mibongo moi si musika mobali musika bosaka na telefone okina bisa on a téléphone ndeni ngalo na sala ta monde yo lo sate nanu te osimbi boye chéri longola olongole yepe kuna longole sala boye na karaska na chomo ngape ola pa yapa mimo mate namuna bakadas kaka bakadas kaka sala boye ezaka kitoko to boire pe na musika ko ya kana vitesse ezaka longo bien mutu so asa ba délire asa mbole na mbanga na mwasi na na bien Zini kumbi na tuna eloko mo mukobakanga ko felo mide elo nazarolela chombo nini téléphone azola nini chombo ayebile pourquoi ayebile nzora na question mo etungisa batu trop bado abingala ramta Karina na Karine trop oui c'est vrai Sophie nzora na Karine bo la nini na Karina ngali kama zuwa sina ngelo zuwa ela ka zuwa ya kelo te yuna Karine zuwa ni zuwa kaka to yeba devient nzora po babi yo olela Karine to daye o sala ngeli mani ka mo sango ya solo ya zuwa kaka bango ngana ko yine point yuna Karine zuwa ya nini yuna Karine zuwa to vanda bien to sala bien na ina kete na la WhatsApp bipasa WhatsApp to blokana te mani ke so ko so marna ba mbale ya nini ngwana yuna Karine mo na no bien problème na yete biso mbale la ka zuwa zuwa nini yana zuwa no bana zuwa ka bazuwa ka lezo zuwa nini bazuwa ka finaliste
Bana membre ba chinois. Ba chinois bana membre. Te akata te obina nini. Zuwa nini ko vient zuwa. Explique ngana moto no yebi. Ngana lo babo. Mama wote se sina ngoti. Te mama wote sinite to ngana ko to ba Karine po nena sa une mission bo ba obenga. Te azane petit sœur elo wezate. Mama Kofi na silika kaka. Omoni Kofi aza grand artiste. Omoni ngaza ko senga fali pardon. To biso to linga pe to mona avant ba sona Kofi. Moi pardon mon télévision bo grand prêtre limbisanga ba fan o mona na blessa ki bino pona Kofi. Nde balaka mbala moko bonde sa kifo. Et puis ngana mema na loinga ya Ken Pia. Ah, Ken nda mema Karine, amema kisi njora na loinga. Na loyenge. Donc abaye nema oli azo filmer yo. Et puis tant ngana njoro monite vient na Karine. Na paniqué. Asengi ba pardon te, pecho na zake mpoli. Ya to sa l'émission. Ya to sa l'émission na kiana loyenge. Commentaire moi memanga pour to sa émission commentaire. Bon, en tout cas, Geneviève Malonga, Tote Fel Binjuta. Hier, Robi voit ma display en couleur. Mon ballon à l'équipe Bassina Kitoko, à l'équipe Rafi Tumbana Kitoko. Bana Grèce qui s'injure à Zoya. Ah, caméraman. Ok, Nanzela, non? Ah? Ok, Nanzela, non? Nzelo. Robi Bana Grèce, non? Il y a donc Katamai. Ngamai. Naturi Ngamai. Ko batwa loba vient jora poto e boya, mais aux aralois na poto. Naturi Ngamai. Oh, bien, ok, c'est na Grèce. Oh, ça. Nzambe. Tu n'as pas de blason, on va dire. Les blason au Sani na Grèce. Et ça va clip, hein? Et ça va juste. Visa ngona ka babebe. Wala clip ya nze mwanani. Visa ngona ka mde e monana. Visa ngona ka. Nana souhaite fora que ça clip à Willy Mandela quoi. Ya Willy Mandela l'homme spécial, l'homme fort. Il est bien fort. Maître Blaise Beko quoi c'est que dans coach olympique. Il y a les moquets mon coulou tout l'homme en cravate. Ana poto pe bazawa. Jani Mungu yana fani grande sœur na propre. Jani Mungu. Aye na biloko ebele na biso to repoussa na air moko bango ba kolongwana. Neto za to tandi na boma. Ba aussi sa magasin na kati kalami te sera okota. Sera okota kalami te. O ezaka to chelo. Na le gaboué. To chelo libanda nanu. Sera chelo libanda na bandala na Paris. Kalami te akota na kati. Babiloko ebele okutelo rote bana bandal Paris bo kitaka déjà po biloko mibale ezokota vendre des scandales eza scandale so babiloko zo mona pena babiloko na so mystique oh to so mona wata artiste 100% artiste o ba soutenir wata na problème ezaka à 20% 80% belé papier wata mu Congo c'est la vie ya moto na tembe ba monyango plusieurs quotité na lobaka libanga les une de ketako ko sekate biso nyoso ba téléphone so ça problème zini musicien mon côté au téléphone sangi problème akatalai musicien mon côté o azata libela mo na téléphone été akatalai et pas prêtre tout bana basi to kitasa na ba téléphone na ba ngaki sinjoro na mama ba momi na zakana ba PD ba komaka ka petit tinda maman la photo si là ba prêtre tout avant la moi si la Congo et comme tinda vidéo pour ma photo comme ba so ba photo ba snap wana yo binenga e bimisaka ba ba mo linga vidéo pene ya normal amona ba prêtre tout ba vidéo ba mo mettre 1000 téléphone bango mukolo général ka songol ba kanga ba téléphone ba musicien na Congo les scandale mais libanga les une de ketako ko seka boseki wata mais bango to ba téléphone esa ba problème bango tout na yo na ngabi so tout ngate na téléphone ngaba sa ba problème ngam taka na ngesa o téléphone ngasa oh vindo mtoka nous akatia nga téléphone so ba suyengo ekoi et si le sambo na gisaso nga na sambo kala nga na sambo tongo nga na sambo ati elo nga yasike bangisanga elo opeka musi bato belé héritier 3 fois vidéo yete basangisi ba vidéo asa wana wa bien Jili ya Jili baso basangisi na goro mo ketenga magoro héritier ya héritier akabongo te okosi bokosi bale boko kokosa petit ngo makambu vie na ngai vraiment petit frère na ngai bosu pena eloko africain mo bosoka soki ya gabonais bansu ba bio wata mela ta mungomboro po eloko wana yango to wana pipi kai manika bi pipi manika bi monango ah manika ko mona onderi yala na wata kolobani yalo bane ka lobi na
Oh, alobini ka alobini. Ya yete. Tala vidéo wana bien oba to na ordinateur. Ndenge baso balancer ngo. Ndenge mutanga sali balance wana. Ya wata te. Maître Lourouetou Selar Manzolo. C'est Nzambe la ngai. Maître Lourouetou Cédric Mandembo na pesira Selar Manzolo mbote. Tellement bala trop bon balé. Maître Lourouetou. Oui, papa na Melia et Ryan. Na lela au fort. Mireille Mating. Lela au fort. Bosani ya Gabi Wabelo. Ya Gabi Wabelo là. Ya qui vraiment to s'appelle fort. Ya zongi déjà. Ya Gabi na te so zongi. Gabriel Gabelo to s'appelle fort. Merci na Guy Basket mukonza de continent. Ba mama Château Rouge na bandeli ha. Oyo finginga kisinjora. Obila kamoyo moko finga tu. Bolimbisanga moko fingoni. Kisinjora masoko solo. Oh. Okamisanga. Yo vana nga to mona masoko solo nde. Na longolo pa linette. Maman. Omoni lisoko mutu nyonso na monde. Ata ya roi, ata ya président, ata ya reine, ata maman présidente ezaka solo. Lisoko nyonso na mukili ala solo. Soko ate de jour omona. Ata mo na mobali. Ata si pompe ba sokola mituka. O ba pompaka e pompa. O baluki pena boye. O baluki o pesi lisoko. O pesi lisoko. Bazo pompe. Soko kangi kaka boye. O tamboli, o tiemu sapi boye. Solo. Ponye bi marawana. Eza ndako nie. Ose bateka saka ndako nie. Ya pesa solo. Eza ndako nie, eza ndako nie. Yo fianga kisinjora. Eza ndako nie. Balobo fingi ba mama Château Rouge. Na fingi ba mama Château Rouge oyo ba finga ki héritier. Bango nyonso te. O ba finga ki wata. O ba saki ba fidio na Château Rouge ba finga wata mabe. Bango kutu ba bimisi. Bango to fingo bêtise. Nana. Mongo to fingo bêtise abo ça moi kuna lo bango na TVA te mais. Finga masoko solo. Voilà. Maman. Ya jani mungu parobo limbisanga ya na ngoti Canada ye. Na lo ba bêtise muke hein. Na longoli pa linette. Maman. Nebso lelo hein. Lisoko nyonso. Ata ya roi. Ata ya président, ata ya reine, ata ya maman présidente et à la cas solo. Et ça ndako e bomba kanyei, ba ko so ata pompe. O moni pompe ba sokola kami tuka. Pompe ba sokola kami tuka. O baluki, o pesi lisoko. De bezo pesa. Pesi. De bezo pesa lisoko. Ouais. Ba sui, ba pompe, ba sokola na mai. Tango ko kanga boy. O ko tambola, o kotisi boy. Solo. Oh, lisoko sa la ka solo po sanda kwa nye. Abi loba asaka lo finga mama wana ko chite na longoli yango. Luka mususu. Ngako to kisinjoka lesbienne. Oh. So na boti mwana nga mwasi. Na opese comme lesbienne. Ngako na bota sute. Na se bota sute. Na se mwana nga mwasi da Chris. So boti mwana mwasi na peka comme lesbienne. Lesbienne. Maman. Lesbienne. Maman. Lele. Mami. Oka comment ki toko lesbienne. Oselo ko finga nga te maman. Na sala ki ndumba te. Ba mise balala nga te. Batu nyonso balala nga te na mo yibite. Na yiba mbonga mutu te na yiba geloko te. Mobalo alala nga moko. A devrait nga na 17 ans. Na bota na 18 ans. Si lelo ye, mutayebi nzoto langa azate na kangama yo finginga. Yo ndeko mawa. Otangi bango tala. Papi Zini Freddy Kingani Michel oyo ngai kisinjora te Blaison Obiga ya mungu uti Canada kokite mo wana ya mungu alimbisa kaka ezaka ba méchant ya mungu alimbisa ya jani longo kisinjora lobi sikoyo ana raison Obiga ata ba pompe yo place wana ba pompe pena na nino ba sokola mituka fende nini oyo kaka gazna amna ba président owa ma gazno ata Donald Trump na États-Unis oh ma gazno ezanga te mais to succès na biso de Blaison 20 jours 4 émissions siliki okolo ba nini ba tatali biso album ezoya album peso de Blaison to yogo embi trop webi ba fali pour papier bazala ba faire rigola bazala te belé bazala wana donc web sabana potoni ouais na ebisa bango toujours basé la biso pe tozali kini to mokili eza biso tout eza mutu moko te nzambe ne mutu asalaki biso tout soki lelo za tour nani lobi bile za tour na biso donc oza tour na biso donc ba yo kapena ba rumba de Blaison travailler ameka pena ko yoka ngo
oyo ezaka makambo na biso internet donc moto akofinga gogan te etaki aza moto na biso donc so ofingi je peux tozongela tolobela o parce que quand internet ofingaki tosoignango kana internet tobongisaka na internet donc makambo oyo tokende nazo baprison te tosisa yango kaka na internet donc bambote tro ve na ngai pagiki yedi les bourgeois de convatri ya Robi Robi Mvwemba leki basi tu na kitoko bisika zali ya leki Dede Chibambe na kitoko ya Robi Mvwemba Dore Mayani ya Ulie Bonza Mirai Chuba ya Jeanne Ketalov Gisèle Tati donc boroyoka biloko ezali boroyoka parce que ces anzete bololo fri nango délicieuse lelo nazobuka muma nango on est les plus joyeux ngana yo naleli ngai Gisèle pardon bonde la bébé bolingo na biso toluka na pasi namona bapasi pona mobali nanga nakota bopito pona jiklo nanga bebetala nzambe nalobi kati ono momuke artiste musicien mo otala yo tocheka le roi de la forêt atala bi de blason lingo longwa pa kisi nzoro ya ngana fulo lisusu mais pas talinga la kisi nzoro ati yango lobi bongo kasi kisi nzoro do fulanga ka déjà moto fulanga déjà ba jani mungu ba yebinga pona sima kisi nzora est-ce que ya bina maman sonne belé ba la na vie nzora na yo ba kenda mais sans suite nga bena donc ngai o velo ba fali donc ebitenga longwate nga zali on ngane no liambu ma les majeurs donc biso to liambu album na biso oyo to sali ngai inde na obeta partout ba concert net gogan nga gogan ya kisi nzora siko na ninga les majeurs. Merci beaucoup na Karine Lelo, Chancel Vimatila, merci beaucoup na Lois, Pichu Bass, wana bassiste Venzora, omuto abeti bebloko ba Keta Love, babilo wana tout Keta boran le lonfo beti na ngo. Keta mama me makanga na lola Keta mama bonde la kanga lokola bébé. Kete kotisi. Encore raté la bombe, les mecs à Rokota. Keta maman, Keta maman, mais ma kangana lola. Keta maman, bonne la kangalo coula, bébé. Keta maman, conseillère nangaye. Keta maman, maîtresse nangaye. Keta maman, la kisa kangaye nyoso na chambre. Keta maman, sokola kangalo coula, rayane. Keta mama la mbela kanga kitoko mira ichuba Keta mama la musaka ngana diki Mandela plaso Keta mama la musaka ngana diki Keta mama lo bela kanga na diki Keta mama lo bela kanga na lito j'envie de toi ngaye Talabasi basale nzema keta ya mystique. Vous dites qu'il y a une très belle chanson de Blaison Venzo Robagi Yokoma qui me partout moi bilora mike au sommi ngote to yo kango tele pa mutu question na tunagi yango na tuna supo be mission YouTube bomba makana boy lobe komo nze mona benza yo mutu komina Venzo. Ouais, so to ga pas mutu seke ba yibi on to yemba ngo parce que ça avagu yango to tindika na be mission mais bato ba sel boso ne bango ne bazala ba kolonze mutu bato ba yembi liboso donc biso to yemba ngo déjà bato yo yemba donc original ya original mandela suko na lela chana fort Keta mama me makanga na lola ore na konye kotikota ore nakena ore nanga ezayo jana kete soki ozali te nalalakanga moko soki ozali te nalalakanga moko soki ozali te nakanga koreye nakanga koreye tango zalaka te nakanga koreye Keta tant absence na e ore akanyambo a raison loka Keta yo no la mayele il est dans l'intérim. En tout cas, merci à bateau tout soutenir Venzora. Il y a Jeanne Keta Love na la fort. Le reste la congolaise la congolia. Ba maman Château Rouge na fingi o ba finga kiwata. Na zo ya pepoto na ko ya pe Château Rouge. Bo mo na nga so bo yambanga ba le mbali ba yambanga na chez Diego musique ba yambanga. Na fingi bino o bo finga ki Wata Gogan. Ope to finga na bisote ayambaka ya nzora. Ebika finga na heritage. Yo to yambana yo.
bango na fingi o ba finga ki héritier na ko finga te bino bosengelo ko te no finga na finga ba maman Château Rouge ba finga ki héritier. En tout cas merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon na le fort Jean-Jacques Pagna Pembe Yaya Genève Bogar à Genève Yoana Jean-Jacques Pagna il est Bogar à Genève Ketalov na Genève wana il est Bombo de Genève ce que Jika Janine Kalombo il y a des biscuits de Genève et puis tu l'as dit Nini sus c'est le biscuit on a fini Château Rouge Lobara so bande da Babi Genève le qui par Paris wana ba Château Rouge na kitoko na propre ya solo hein te wana rosa na bon na ebité non ki na pototé non na kinda pototé mais na yo ki la Château Rouge ne komina matongé bon na yebité photo lu kapito ba non Genève ya nini Babi Genève propre en tout cas merci na Trésor Boros Bangia na États-Unis na la fort parce que tabalo maître soldat américain il y a Théo Longi soldat français merci na oh na linga mingi Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas les pétroliers de Dallas Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas Canada Dallas wana zomona Mbo Fabila motema Miriam Likunde na la fort Donatonda papa na Christian c'est là yo ban États-Unis tu na pesi bino mbote vient jo raza pona bino je suis wata commando ya wata ngayo commando Mireille Machingu la plus belle femme du monde yene makambo Gisèle Tati mère du motema Jiklo winner c'est Mbonezali Koya Mireille Chuba ya Jomas Masamba patron l'homme à la taille de Jésus vient absolument Jomas Masamba na la bino surtout fort Uri Mandala ne mikolo yene makambo le yana Eric Mandala Eric Mandala okana ba bina lo ma passe no yebi mena bi bango ba wa ma passe ya Willy Yaya Eric Leki Eric Mandala boss ya Willy pe boss mais Eric Mandala ka prêtre merci beaucoup na ba télévision ya Willy mdebsenga abi leki ngane prêtre makolo leki ngane ene masolo abi wan leki ngane nzora na masolo za wana foni ngabe ko ta Eric aza mystique abi Eric Mandala ye wana ndipo sa kana ye pechingana nga prêtre mais Eric nde ha Fabi Mandala na ebite Fali Bamenga na peso mboteleki ya Willy Mandala Fali Bamenga merci na Rigen Kibulu merci na bato tu bo soutenir Vienjora quoi bozela ya Vienjora peso ya mi ange mi démon bo moni ba démon etikele bo mona ba ange merci beaucoup Venzo ouais na pesa ka bambote batutu balinganga o basepelaka nanga Dore Mayani na bandeli susu ya Jani Mungu na bakini donc ya Jani Mungu tozane awa sozo mona bakani obi Venzo wana oza moto hein na sentir o sentir obi ke na momi wa bena momi na sentir moto non ki bene lokote para ba muzu so asimo bena rapio mais ndo siminga bena na sentir na ningani wallahi na ningani bena na ningani o comprendre ngwa na logo ouais bambote trop bino to bolinga biso Mimichi Matingu la plus belle femme du monde talaka yo zegato triple nationalité v toujours téléphone ebungaki bato tu balinganga chomo nanga ebungaki donc plus 243 ya Willy Mouchendi code mboka 82 22 23 880 toujours WhatsApp yango na Facebook de Blezo Bakunga na bino bozwaye merci beaucoup de votre biso pour comprendre que na oleka nanga kutina ngaka Venzo avandaki na sengi to sala émission to sali to nene Dede Chibambe to uti bichu ngobila kosomba laisser passer pour na lobby to ke Brazzaville donc 33 ans à quartier latin Kofi Olomide et balobi âge à Jésus biso nyonso na Olympique Palace wana merci beaucoup na Karine Lelo merci beaucoup na Fondation Ekoki Fondation Coco Madera et merci beaucoup na batu tout bolinga razini kumbi merci encore une fois na Dede Chibambe na assistance et merci encore une fois na Maïza Debré da mutu di moi Paul Venture Mafuila, Sylvie Kitondo, Nene de Colonne à Raoul Nkosi, Chancelvi Matila Mamouche, Tobo Sanité, Jean-Paul Lindumba, Eva Mons, Jean-Paul Lindumba, prêtre ya Rosaranate, il y a Jean-Paul Lindumba, balobi, merci pour tout, et merci encore une fois, Nabatu tout balinga rabiso, tenez-vous prêts, voilà, Vienzo Rabim album Kala Troté, et tu as quête alors biso to ça toujours promotion d'artiste donc album ezo bima donc banze mo kitoko ezala ba quête love banze mo Mireille Matingu ezana donc
wata pe mi ange mi démon to bosani te mwana Marie Misama utobi misanzembo titre lango vanda na yo donc to soutenir quant à moi je vous dis bye et à la prochaine merci.